lakisa biso ba preuve poser tangible bato bamona c'est vrai que makambo azolo baza na raison alalaki pena na lakisa biso ba video ya ngalema na kati ya moke nde bolala aya kolakisa biso koto biso ba video oyo ezolakisaki bino bolalaki na mort wana no ya liboso et puis ya mibale po oyebaka te ndoki basalaka nde likompani donc je te dis quand yo ozokondolala quand yo ozokondolala na bamort bakondime kondolala na mort seke bato na babimaki babatakisi donc yo lokwa yo okenda kolala kuna seke yo koza motakisi biso na famille libota moto abakiso oya pembeni na biso te po biso kuna mokama nzambe nakiko nzambe ebitango lo babeno ki lo wa grand fana no saba mapoko bo vérité maman na ngai na ebsio na biso vérité famille libota vérité yo to mote mutu ya lukuta ndete rika ko yako toko ka lukuta na biso toko ka lukuta la eno to poza la pesa mbala na kamera ye mama mone ka bokuna bata lukuta na bamoni yaka bata lukuta yaka bata lukuta et puis bazo lukuta ko balaka mo costume ko bata mo ki sasa bo la biso ki sasa bo dommage est-ce que pose cité quand on a le bague pour n'a pas comme un scénario de les autres trouver ba a possibilité les autres trouver a possibilité nous là il dit que scénario mon gars ça ça va partir à la 1500 dollars a comme là a comme un film est-ce que il t'a comme film mais ailleurs il aime tout na tourner c'était possible non pas film on va dire pour la bande de Mickey na yebisio na famille bot bise mon na yebi d'ailleurs ça qui sélectionné té oh il peut se sauver que bien ya mo moni ba yebi miena ninga mabete surprise la biso souffrance voilà rapete la biso taka souba petit prise oh kuna Belvia puta bobo ko bafinga ka bato bisi ba puta ka biso te ka bi mo na to déclarer ndé kuna ba pienge mbo maman la gaye vraiment non moi de tout les marins tout sur la carte c'est ça ko ka tout à bordir mais propre il y a net ya ba hotel Voilà, pour ce reste, se retrouver encore dans notre chaîne Active Final Télévision. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous les abonnés. Merci beaucoup à Nes beaucoup. Toi, là, je vois dans ce pays, je vois Chima, John Kalenda, Valdez, Adam, Panapoto, il y a 23h59, sans oublier DG Serge Sesui. Nanda, les mémoires d'un éléphant, Béni Sanga, la mobile ya taille, na taille ya Jésus. Na mona qui déjà ma commentaire, maintenant vraiment, et ça là qui tout comme un cas, ça va bien les solo ya or tout ce que la yango Serge Vita, les bijoutiers les solo or tout ce que la monde yé. Ba bibi ne peut mettre ma sona même sous cassia or tout ce que la monde Serge Vita, les bijoutiers. Vraiment vous avez belé Serge bien c'est tout possible les padres. Na mona qui déjà s'abonner vraiment et ça là qui tout comme un cas si tu as fait commentaire dès que la mission ko ba soko tielinga commentaire on voit 10 fois Ophélie 10 fois vraiment et ça nous rend gratuitement. Aujourd'hui je suis là à la présentation, c'est bien moi votre humble présentatrice Chanceux Siana la Cléopâtre IGF de la presse moi la souka et ya basongi songi ba qui c'est là sur le colo parce que moi vraiment la linga na ko donga na ya na la tongi na malgré bozo finga bozo loba na ndimi na ngai Nandimi, mais on a continué à continuer à savourer vraiment sauce na biso parce que na lela binon de fort hein ba bonner na biso ya actif final na lela binon de fort
Aujourd'hui, je suis là encore avec Gosse Dikambala, Gosse Kandi. Dikambala, cousin et la famille Libota, cousin et la famille Libota, vraiment, tout ça, et voilà, tout ça, bon, on a Gosse Dikambala, Gosse Kandi, Dikambala, les autres, tout ça, bon, on a eu, vraiment, pour l'andaye, na lié, en cachet, si nous avons fait la vie, ça va, ta magasika, qui toque au bout, et entendez, pourquoi ça rabat, toi? Eh, pourquoi ça rabat, moi, rien, ça, n'est dans la rabée, la maille, nous, pourquoi ça rabat, c'est quoi, peut-être, ça, la boue, voilà, tout ça, bon, déjà, naïe, le gros, c'est le gros, au côté micro na nzoto donc parce que biso aussi ma lisuté senga raboé banda ba corona et la biso dans distanciation sociale biso na actif final distanciation sociale donc tu respecteras ba règle si les logos comme la police ouais ça va mère na ngai nzamba zo Pangolo nae na pala bana nae quand ndenge zalanga ba mille bota to zalanga toujours dans les mots quoi toujours bien bébé mais bata mande koto des Nicolo na ça comme Nicolo vraiment faut savoir à la Cléopâtre pour vraiment pour retrouver pour y rekota tina ba katimini na ba lien na yo ya ba kulu bemba kota bata marade to vraiment to ça na le logo Dikambala to ça pour na yo to la toujours ndenge zalaka yo poza parce que na nyara mingi poza na yo parce que ça pour oui, bah, pour analyser ma femme avec intelligence, avec tout le monde a qui a dans le bandé, l'être mot comme tu peux. Ah, vous avez déjà, on a souris. N'importe quoi, Nato yo kamera. Les lettres aussi pour ma awa dans le piquet. Parce que tout le monde a ça. Vice-président secrétaire nakati ya secrétaire voilà nakati ya groupe Simba mais nakotala be groupe Simba to ezibongo ezala ba baza intelligent tozala ba homme intelligent tozala ba femme intelligent donc tala kaka boye ndenge basalaka voilà un peu toyebi na groupe Simba toza bongo na bato ya mayele basi ya mayele mpe na mibali ya mayele surtout na ye moko mokambi na yango vraiment na ntongo afandaka ntango alobaka kotala kaka boye mais ya pasi mpe moana par là, pourquoi analyser un voilà, mais il y a un Ocholuba, vraiment, la personne, la groupe Simba, président et groupe Simba, avocat. C'est-à-dire que c'est un homme qui a une classe. À part ça, le groupe Simba, il y a un groupe Salon. Le groupe Salon, il y a un groupe Salon. Si, il y a un maman qui bendu, avec qui il y a un salon, il y a un salon en RTLC. Nous avons une position désengagée, nous avons une classe. Alors, nous avons limité que le président Lombe a coqué Kozua. Tout le monde a été secrétaire du groupe Naïk. Vous comprenez? Je ne pense pas. Donc, pas à la moto qui est dans la classe, moto a été au coma, moto a été au coloba. Mais nous puta. Très bien, yo omoni oyo ba bakuk bache ba fiche ba bakuk bache oh bango ne batia yo tali ko bango bache mais place oyo ekomami yo zala ide pour vous penser bango siko bazi en moi parce que ça la signature na c'est ça la signature maman na ngai ba papier signature wala mais oui mais je pour vous penser que avant le wana ebima vous pensez que après le wana ebima ba batanya mo mais vous n'avez pas direct parce que non. Avant et le wana ebima, batu ba otanga ya. Montréal, ça la mondingue zara parce que toi ça zone du matin. Toi ça zone du matin. On est la zone là qui ça out yango et tout le monde là. Communauté très important. Tawana oba komi bandeko na ngai eza SIMPORTA. Donc important. Voilà. Sylvien, secrétaire général du groupe Simalou Kakambaye. Déborah Omole,
si patient, si pas de papa. Yango na lobi na yo. Même moi na ndako okoma ko ete. Siko imaginer siko secrétaire à monene na groupe Simba ko koma. De suki kutuka wana parce que wa wana. Lo ba mesana na kokosa. Papa, comment est-ce que Bakoko qui n'est pas sur le là, est-ce que a un problème dans Luka? Oh, maintenant, bango baza problème dans Luka, mais bana problème na poser l'homme. Mais ça c'est poser l'homme, poser l'homme, mon gars, na télévision pour ebisa bango ke batika oyo ko yiba kana pomba bana na eh. Oh. Yango no moni babande ko finga no poser l'homme, yango bo moni ba comme kosa ba makamlo ba test. Mais moi je t'ai dit, yo pourquoi est-ce que yo moni communicateur nini? Deux groupes nini ya famille bota oyo ba bimise loko moka boy ba afficher. Et ça mais est-ce que copine peut bober dans deux makabo te kasi yo no solo ba kaste parce que personne de tout ça boto ya ko pesa ka batu ko communiquer batu ba œuvre belle vie. Tu as ko créer ka ba buzo ba te ko ba batala ka biso na to ko tsaka ba mongo wana vraiment aux sincère. Si ya mwana monique tokoki kokende jamais kokende ko beta la machine lo moka lukuta comme ça ba montage à lukuta. On a ba signature ba ya lukuta. Dimata mwanda. Mais nebisio ke ya koki kokoma boité. Et puis bango baza conscient que ya koki kokoma boité. Ça li passe tamboli oza ba banu réputation. Eloko sala ka passe pas mutu ça ce que yobi ke likambo ba ola teza ya solo za ngam na sali yango. Lokola yebi ke za na ngoyete. Afandi na yazo lia la yazo la na yi. Ngabo pena na yebeka teza na mukapo. Lukuta na yebisio lukuta. On te dit que ça parce que hier aza na société ya munene ya cinéma. Oyo posana bango moko ye moko na za avocat oyo za papier lombe. Aibi ko koma, aibi kolo. Akenda ko défendre bato. Vous comprenez na ba parquet. Vous pensez vraiment que va l'être né les cas pour mon bureau pas à y monter. Avant l'être né les cas pour les cas nous on a pour ba vanda ba sécher ba talo komini. Ezani ni promet ezani. Donc ça quand dépôt na bazana ba problème na papa na bango. Bazana ba problème papa na bango te bango nde bazo kanisa bongo bazo ko gérer vérité au papier le maya qui na mona DVD. Vous comprenez bazo ko ndeko gérer yango te vérité ya qui na mona TV. Le ko ça que bango nde ba yaka ko finga bango nde ba yaka le ko pa pesa que déjà raison. Et ya lo ba pingi il a kisi que makambo ya ki koloba kosa kité. Yango no mo ba ko créer ba makambo. Est-ce que moto reçoit suspension liposo na groupe Simezai. Erreur apo isa magapa ne erreur banda makambo banda ki tie sil erreur. Et ça c'est ka complicité na ye moko pe les concernés na yango na lobi kasi. Yebisa ngai. Depuis l'être année bandaki bandeliti suka erreur na erreur bon ko programme pango za la nemwa atama côté na si c'est écouter de tout ça qui na place il y a six passion on est à SIPASION donc S mususu on est à 4 voilà indéterminé on est à propos de l'émission qui a fait avec Barési Naza Barési Naza les on va bandeko la ngai bandeko la koki écouter la koki vraiment te on y teste on c'est quand telika boyo moko mona ki bazeli nga ba salir groupe Simba tina niveau 0 groupe Simba au tête na moye moko na za moto za maele so il n'a pas sabine exemple maele comment est-ce que moi na belle fille candidat pour ma film et tout. Voilà, si maintenant nous avons un camarade, nous avons vraiment ciment, et là, moi, c'est où tu commences à ma foot, vraiment, et matingaï, et là, moi, il y a parce qu'il y a un solution. On va parler là, il y a un qui n'est que Tony en public. Papa, na landa qui dit émission, mon landa qui est voilà. Dans les bics, il y a le bed, et les bandits qui analysent avec intelligence, avec sagesse. Et moi, on a bien tout fan de la et le côté analysé à mon âme. Donc, mon bon Eric a aussi le cas à l'oublier, à Zana Makambo. Belé au Yakodoba, il paraît que film mon Bassala Karana, ceux qui aussi contre les chars, la ceux qui n'ont pas la ligne, la maman, il y a le moins pour. Mais le côté la bouton, on a qui n'a pas, voilà, à réclamer qui a. Ah, voilà. De yo poser une question président réponse de moyo mo malamo. Na tuni yo mo. Non, opposer une question président réponse de mo malamo. Tant wazala ki kuna persil.
tango mais bakende donc on a les lombes bébé bazo sala bongo ba artiste na biso ba comédien bazo sala bongo pe kasi yoko ngina lobati yo o poser nga question o pese linga na réponse tango azalaki pa irsil pour analyse toujours analyser c'est que na tuna ke boyo moko ko après eza analyse toujours analyse et yango na lobi to sala analyse eza que yo opesi ba ndeni ba point na yo ngapi na pesi yango ngasko na diembel na ngaka na point na yo pourquoi l'air azalaki pa irsil alobaki yango te wana za mwana ya liboso mpona diembeli pa na yo pourquoi ntango bapeta kokende ayebaki eza likambo ya mabe pourquoi ndimaki kokende parce que c'est n'a pas un enfant amwana moke te bakangaki na makasi te ocomprendre ayebaki ke place wana azolingaki eza place ya mabe ozo comprendre mais ye ndimaki kokendolala na morte pourquoi ozo comprendre ye ayebi ke place morte eza place oyo bato misala mabe ye ndimaki kokendolala na morte pourquoi sikoyo nalakisa succès sikoyo nalakisa place lukuta na ye ezali nakende ono bongo po comprendre ke ayina omwana moke te bakoka kokende ye kuna te sikoyo nalakisa place lukuta na ye ezali ye alobi na morgue ya ngalema morgue ya ngalema okota kuna po ndolala kuna ndenge nini parce que il y a yoka tokosola tokosola pembe garde azalaka na porte na ngalema bagarde bazalaka libanda hôpital elalaka polele te y a des gens là-bas siko mutu asalaka wana aza mutu neti biso bato basalaka bamorke te babandoki te babato basalaka neti biso nao nazoexplike yo mutu wana soki okopesa combien po alalisa bino combien de personnes na kati ya morke wana po aboma mosala nesi bayeki okutela likambo ndenge wana yo bandolesa bana nini bango bapesa ye combien ozo comprendre oyo alingaki azwa risque ya mosala oyo elesaka ye na mwasi na bana na ye po akotisa bino morke wana ezala bakoya kotisa bato ti 3 heures pour mutu akokufa na butu baoya otike na moto morke bokosokaka 24 sur 24 voilà ozo comprendre ozo kopesa lokuta na ye ezali donc c'est-à-dire ake kote ya bato oyo bazalaka lokuta bazosepela na lokuta na ye po mais je te dis ake kota bato lokuta bato lokuta siko bazosepela lokuta na ye po batimatien bango bakovanda boye bazoya kokosa bayaka koloba makambo ya solo te siko bazwi mutu moko boye aye na lokuta lokola ye koto na bango bazoreflechir te bazosepela na lokuta wana bareflechisela te oyo ezomona nde azoreflechir bareflechir kaka te yo moni teke ngai la oposenga question na posi réflexion nanga na bai natali lobi attends mort balalaki mais mort ezalaka 24 heures sur 24 sikoyo na mort mpe ya ngalema na ngalema kuna bagarde baza partout eza hôpital ya monene mwasi ya ancien président na biso kabila abota kuna yo zomona eza hôpital ya moke okota kuna no ndenge nini bokota combien de personnes filme na mobimba nde bosalaki modéro alekaki na émission alaka oti bikili a confirmé que parmi parmi bato bakoma filme wana abi ye pas parmi bato oyo bakoma filme wana eza parmi bato bakoma filme wana scénario esala nango problème te yo okomanga na komi topesani idée parce que baki na posa filme ezala port esalaki na posa filme ezala port alukaki mpe bato bakosunga ye po modéro alobi ye aza parmi bato bakoma filme wana lisolo na etala oyoka oui sikoyo place mabe komo eza nini soki bafundi ye ye aza na bapreuve oyo ayo akolakisaki nonzelaka botolalaki na mort aza na bapreuve parce que ndenge aza mpoza bapreuve tangible parce que la raison le plus fort est toujours la meilleure mpoza na bapreuve batala nini na film balosana kati ya film nde balalai na mort mpoza na bapreuve oyo ezolakisa biso ke nga nalalaki na bango na mort obandeki kofilme batelefone ekomati abandeki kofilme ntango ozoloba ozana parce que ndenge eza so bafundi elopa yersil alakisa bapreuve oyo aza na yobi tolalaki tosala succès oui tondimi oyo olakisa biso bapreuve oyo yo oyaki na yango ozo comprendre bapreuve oyo oyaki na yango bato bamonaki tolalaki na mort aya na bapreuve koto yo ozoloba ndenge wana mpo ozala na bapreuve po ici dans le bagage na seki film na nga bato bamonaki bapreuve eza bavideo ya mwana batere bato nyonso bamonaki yo lobi ke tolalaki na mort nakisa biso bapreuve oza tangible
bato bamona c'est vrai que makambo azolo baza na raison balalaki pena la lakisa biso bavideo ya ngalema na kati ya moke nde bolala Voilà la réflexion. aya kolakisa biso poto ata ndenge aza na se bake ata se bakundi ye parce que azobebisa dignité ya groupe dignité ya motu Voilà, personnalité ya motu siko soki alobi lelo mpona personnalité na akena ye na parquet alakisa bapreuve bakanga ye mpo aza na bapreuve tangible te parce que azolobaki aza na bavérité kaka monoko te voilà alobi mpe ki aza na makambo epele oyo ya kobimisa kaka na monoko te aya kolakisa biso ozoloba na monoko ozolakisa biso mpe na bapreuve oyo etalisa oyo tozomona parce que ndenge bauti kokosa awa bakomi mabe batango soko internet boke kande oza kokosa biso na monoko lakisa biso parce que makambo oyo ozoloba eza tala c'est grand eza bokete ntango oyo ozolobaki bolalaki na mort eza likambo moke te eza likambo moke te mpo filme ane esala succès eza likambo moke te sikoyo mpo biso tondima yo ke yo oza na raison makambo ozoloba lakisa biso bavideo oyo ezolakisaki bino bolalaki na mort wana no ya liboso epuis ya mibale mpo oyebaka te ndoki basalaka nde likomba te mais je te dis ntango yo ozokende olala ntango yo ozokende olala na bamort ondime kende olala na mort seke bato na bamemaki baa batakisi ti donc yo lokola yo okende olala kuna seke yo koza motakisi okundaka baninga te ozobe komikunda yo poto ngana aza bona simbaka kisi te yo komikanga na mobakisi nakoyebi soki nga na tienda Voilà. Je vais te dire ça. Voilà. Je vais te dire que maman n'a chacha, n'a pas de maman bakisi. C'est que ça mutabakisi. Oui, c'est que ça mutabakisi. Le rôle de sport pour n'a pas de bazaramo batabakisi. La zone de maman mozo va passer pas pour bailler des qui c'est ça. Bien c'est plus ce qu'on va gosse pour dire même si la famille gosse qui c'est ça. Biso to ba biso to ba tanza be biso to ba bongo siko bazo ya mutabakisi ne. Kote kuna bakosa ka. Ya mona lobie. Siko c'est bongo te bazo ya mutabakisi. Et là les autres ça va délivrer. Mais peut-être que ça ne va pas couler. Et là on est dans la service que dans le bien. Makambo ya soki na mort. Ouais. Soki eza solo. Ba milimo ya kotia na mort. Et là on est dans la va délivrer. Yebisa. Et là on est dans la va délivrer et longwe. Oye sikoya ya na mort. La grande partie la gauche ouais. Yebisa. Exactement. Donc c'est-à-dire que le quoi kuna balinga mamba kisi. Donc yo yeba zo facilement. Voilà. Bazo facilement. Ko ba dire yo linga mamba kisi. Je comprends. Biso la famille libota muta bakisi oya pembe na biso te. Ko biso kuna mo kamanzami. Ko to yo ba sinya so de ça na wana na ndibo. Nzambe. Na kiko Nzambe. Bino pe kalate ko yebana. Bino pe kalate ko yebana. Na yebisi yo mama biso kokisi na biso ezalaka shalom shalom. Biso to sabata Nzambe. Je te dis. Biso to sabata Nzambe, biso kokisi na biso eza prière. Kosambela. Biso tokendaka bangomba otala te na chaîne ya Bellevue TV clip moko ya Nzembo Nzambe Bellevue azaki na tournage tomona ngote papa mais awa baseke balobiki kote kuna longo alobiki baseke bino pe tango kolonga te kuna lobile mo te ke bino pe batabate to bazala na bana mama na nga batabakisi bazali ya solo mais toyebi bango oh toyebi bango ngazo biso nalobi na yo ke toyebi pelaki azala ni na toyebi bango batabakisi yango moni la longwe akoko akza comme tabakisi akoko luka kotakisi kasi ko biso nazo expliquer c'est côté kuna da kisi na kisi moi ya côté ya bonzabe yo kana zo expliquer nazo expliquer que maman zo le pona Kirsil ezal ka je te dis ça par cause nazo loba na yo par rapport à makambo ye moka lobi nazo laitsa mo Kirsil te nazo loba par rapport na ye moka lobi kalalaki na mort si on a l'obligation de la mort, si on a mutabakis, donc on a mutabakis, on nous a fait un mutabakis. Voilà. Mais nous avons confirmé ma ramazo le baté qu'il y a la lagina mort parce que ça n'a pas prêt. Très bien, très bien. Pour pas prêt foyer, pour bien comprendre qu'il y a ça a raison. Ok. Vous comprenez? Quand il y a pas prêt, ma vidéo, vous l'avez vu sur qui tant on le va pour prendre ma vidéo. Vous avez qui s'est biso qu'il y a la lagi. Moi le dit que c'est béni wana. Kasi aya ko le bon quand mon côté. Aïe la biso n'a pas preuve tangible. Tout le monde a pinaki. Tepesa radio te ai la biso bilili pozo la kisaki alalaki na mort ke pia ngalia les formes qu'elle mort papa
matata sekatene ata mama et maman voilà. Mais succès, les gens qui citent. Vous comprenez? Pas parce qu'ils sont battus à la théâtre. Attends, mon taïbo, ça la théâtre, à ça la succès. Voilà, tout ça, toujours, on a un gosse, dit Kamala, gosse Kandi, dit Kamala, nos cousins, nos cousins, famille Libota, voilà. Nos cousins, famille Libota, vraiment, nos cousins national. Cousin national, nos cousins, famille Libota. Gosse, dit Kamala, tout ça, continue toujours, on a eu le mot, tu vois, n'engé à outil, ça, analyse, n'a pas propos, il y a n'engé, il y a selon ma solo, n'engé, selon ma histoire, n'engé, ezo, bêta, n'engé, mon polo, histoire, à bêtise, histoire, quand tu as qui contre tout le monde, bon moi ni bon ndenge auti osala analyse na ye selon ye ne ka uti ko wana ko matu sololi et ça toujours qui to ko makasi to construire toujours na ye et ça toujours wana na poste kakala maintenant mimi mo la question na moko réponse na yo plutôt ote ko lobango na katikati awa ke scénario ba ya moto ko ma scénario ozala ngai yo pe to salisi pe ba idée mais na kota la Viviane n'est-ce pas voilà Viviane a zaki bongo na SB mais de l'eau Viviane a côté na là. Mais émission les gars qui battent qui est en différence entre SB et Bella. Il y a des qui m'ont fait le bac, mais il y a des qui m'ont fait le bac. Il y a Eric, il y a mais c'est comme si nous battions. Voilà, comment on a songi, on a pété, on a baralanga, Viviane a lobby, kuna na SB kuna bakomara scénario T. Bakomara scénario T, mais plutôt la Bella yé moko maman aya kana scénario na yé akaboli ke yo kosala boyora no boyangwana préféré que afanda na kuna ke na SB. Mais ozomo ateki bata théâtre ngo. Bazo balukaka bazo tourner kaka ro koto Eric alongwa yebo alobi boy. Koto susu Viviane vraiment en tant que noko. En tant que noko kututé en tant que mutamaile la bayino na bravo na question na yo. Voilà, merci. Pour na rotalisa yo question qui mutaye na famille Libota on sentir différence à makambo na tu ebisa yo. C'est mutaou alongwe basi mo quelque part akena pa baba kuna eloko aliboso abandaka nango eza lokuta ya bakopia yango moni Eric asali ya kokopia lokuta sikoyo mutu soka ye na famille Libota ata banda kokosa eloko aliboso kokoma nango vérité. Oui Eric akendaka lobi soko vérifie au moins ke makambo nino eza lokuta mais soko tali makambo oyo Viviane auti koloba okomona ke vérité akosi te différence ya Belvi na kuna ezalaka écriture ezalaka écriture biso nyonso toyebi Belvi akomaka bafilme na ye moko Belvi azaleka na Didi Kambala Tapis Rouge akomaka bafilme na ye moko ozo comprendre et puis bafilme moko eza éducative je sais Viviane na lobby ndenge wana est-ce qu'akosi et tout sur l'on pembe. Est-ce que ceux qui vivent dans le but différent, c'est ça qui est belle pour ma rappel, on est calmement, proprement, il y a Kabouli Bissou Barol. Est-ce qu'à Kossi? Tu connais pas? Azolo Mamangambo, il y a Kouti, vérité. Contrairement à Eric, Ayazo Kosa, il va là qui n'a mort. Il y a Azo Kosa Biso qui est là qui n'a mort. Parce que quand on a besoin de copier, on a copié Kota, pour que ça le coûte. Alors, elle besoin de copier Kota, à copier le coût. Si, vraiment que ça confirmé. Si c'est confirmé, parce qu'on continue dans le coût, puis on va sur le coût, on va vendre Kota, on va entre-temps, Makambo vivait dans le lobby, et sa vérité, au lieu de Kota, dans le groupe, il y a famille Libota. Et sa vérité. Alors, tant que vous avez une famille Libota, tous ceux qui ont le couteau, tant que vous avez commis, vous avez la vérité, tout est dans le zone. Donc, comment vous avez la vérité? Bataille. La vérité. Tant que vous avez la différence, c'est la écriture. Mouta komarabé la komarabé si biso apesi biso. Est-ce qu'à cause tant que vous avez kuna passe ba komara scénario te les autres troublés ba a possibilité les autres troublés a possibilité là il dit que scénario moko desi ba pesa ba patsa la $1500 a komela a koma film est-ce que yem ta komi film mais ayegi lem so na tournage ta pesi bino ka film tant on ne retourner ko kabla ba rola au moins te que bozana problème vraiment bozana ba problème bon aussi bon ko yebisanga le côté ça côté et tout sur la pembe le côté ça côté
tous les cas. Le côté ça te le standard que chez biso soboye atoza kokosa comme on le vérité yango moko ezoye solo yango moni merle raye alobi vérité que différence ezali et ya pese binoka a un boso que différence ezali bela pesa biso ba scénario oye moko sali kaboli biso ba rôle yami baleza ba scénario ne za indicatif papa maman na bana bakota lango ezakala bakamba buzo ba OK mais côté kuneza mama buzo oh, tu m'as pas comment bien. Maman la ebisio. Différence il y a Bella Nakuna, ils ont écriture. Bella Zali au capite de l'écriture cinéma congolaise. Dans le barango chaque jour batuaye. La différence il y a moi de son vendre tel film à Bellevue ou vendre rapport ça et si la radio talaraka. Otala yango mona betaraba. Il y a danger parce que ça film même qu'on a même moteur talango donc oyo rabna TV moko ba te belé bandela no susu Kandili Kambala elenga film moni de bandela lisusu bandela ko sala bien la bisio bandela lisusu wana ba ko tsaka ozo elenga film et puis bino ta famille bota ba kana pili te ba pili famille bota ba kana pili la bisio vérité maman la ngolo banani woti ba ko la mo lo ka grand sœur et puis tangolo ba beno ki lo wa grand fana no saba mapoko bo vérité maman la ngana ebisio la bisio vérité famille bota vérité yo to mote moto ya lukuta net série ka ya ko to ka lukuta la bisio to ka lukuta la même pas poser la personne bonne la caméra ya mo mo ni ko fokuna bata lukuta na ba moni ya ka ko to lukuta et puis bazo lukuta ko baleta mo costume ako panza mo to kisasa bo la bisio kisasa bo dommage mais voilà dommage moi elle a considéré biso kula papote la ngata ngala bika vérité c'est l'équipe émission on est sur gaz puis c'est l'équipe na biso maman nga vérité bino batabela vraiment c'est beau faire différence c'est ça bela za monte écriture ayebi et puis biso ba communicateur na ye to za baye le net ye bazoba basaka pembeni wana tira pona rabino waso ye pena boenga na ya bwe ote yoyote wana kisu mazaki kote ba benga nenga bien kisu mazala ke to benga le to bise kisu mayela ba ya yebi mamnolo ba bosu ya yebi mamnolo ba ba benga ba bise zuma bazala sélectionné ba bise zuma moi ko to esa le ka be émission te ya ko finga ka ba awa makambo na pona moi ba debula bandoka mike na yebisio awa na famille bot bisengo na yebi ya zaki sélectionné te oh ye peut se sauver que bémission na ça ya mo moni ba debimie na nenga mabete na souffrance la biso souffrance la ka beta la biso taka zuba beti prise alobi oh kuna Bellevue futa bon pour pas finir rabatu biso ba futa biso ba futa biso ta bi mona zo déclarer ndeko na ba piege mbo maman la gagne vraiment il va se dire moi rester tout les parents tout sur la carte c'est ça faut la tout à bordir mais propre il y a net c'est bon ok, donc maman la gagne, on peut biscuiter la même miso. Maman chérie. D'abord, vas-y, donc comme il faut gagner ça. Ok. Maman la gagne, maman chérie, respire la langue. Président Jacques Naivry. Maman la gagne, Alex moi quand on est aux États-Unis. Maman la gagne, Bibi Kamba. La Suisse. Président Jacques Naivry, maman la gagne, Annie Lumbala à Bruxelles. Pourquoi pas n'a pas sapé, merci na maman la gagne, Lolo Timbigi aux États-Unis. La Sandari Timbigi aux États-Unis, tontu Clément Maëla na States. Est-ce que c'est comme la tête de ma mère qui passe à Bousseka sa péninsule la lutte de filmer chef respect. Madame. Eh na yo mère. Voilà mère ma banga la ngisi. OK, mon numéro de téléphone déjà les awana déjà 89 67 820. Voilà sur bengu bazui mo bala précision. Cause di kambala mo bala série mo bala précision. Soit ça na mo ça. So na biso ke na roya. Soki na kopesa soki osengata osengi ndenge nini soki sate ata kote kuna pe babeki bakoswanga te voilà. Ok, merci beaucoup et voilà
comme la biso Nasuka ya tranche na biso ya lelo. Merci beaucoup à toi Gosse Dikambala pour la disponibilité na yo et surtout vraiment tu es qui besoin on a lié na yo en cachette. Merci beaucoup na yo mon vieux Gosse Dikambala. Voilà, merci beaucoup à tout le monde na biki bozala ki ebele ya kolanda émission na biso ya lelo partout dans le monde entier, partout dans le monde entier bozala ki wana kolanda biso en direct na ba téléphone na bino portable na ba ordinateur na ba télévision. Vraiment bozala ki wana ebele. Merci beaucoup na ba abonné na biso nyonso. Merci beaucoup na bino pe o bo uti ko s'abonner. Merci beaucoup na bino pe o bozo sala ba commentaire vraiment yango nde esala rake ngai cherche la Cléopâtre moi na suka ba songi na kola lisusu na améliorer lisusu. Merci beaucoup na ba remarque na bino hein. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Ibrahim. Merci beaucoup à Ibrahim babi lisolo iPhone tout ce que la bongo Ibrahim. Tout ce que la Ibrahim lisolo il y a iPhone vraiment téléphone nyonso oyo kozana ngo besoin à kozala na lisolo or tout ce que la ngo Serge Vita les bijoutiers balobi Beni Sangala mobile ya taille na taille ya Jésus taille olympique lo lenge mora na ba A12 beta lisolo il y a Serge Sesui Nanda mémoire d'un éléphant et ça là vraiment kitoko makasi partout dans le monde entier Ambre rare na monio wana invité na nga lelo ezala ki bongo Gosse Kandi Dikambala ezaki bongo Gosse Kandi Dikambala oya uti ko pese la uti ko loba uti ko pesa ba argument na ye na concernant babiloko ndezo bima concernant ba news ndenge ezo bima nde bandeko bazoleka bazoloba vraiment azalaki wana et surtout kasalaki yango na intelligence nyonso vraiment babiloko ya boye ezala nulle part ailleurs kaka na acte final télévision na actif final télévision Ibrahim lisolo ya iPhone ezara bongo Ibrahim Bobenga ye Ndash Mobutu Junior Shinga bozala wana ebele rester na présentation ezala ki bongo ngai chance siana la Cléopâtre moi na suka ya basongi IGF de la presse bo bakisanga lisusu likolo bobo sanate bo s'abonner massivement bo partager bo liker émission na biso et ça kitoko makase surtout bo commenter restez toujours branché serré cimenté collé, scotché sur notre chaîne Actif Final TV. Quant à moi, je vous dis ciao, là, à la prochaine. Bye bye.